Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Ça dépend place vos alliés. Et ça bon maman Nicole Moïsanza, on a la cabine émission Tozo Kende Wapi. Émission Tozo Kende Wapi, ça pour un changement de mentalité et ça pour permettre biso to avancer dans la mentalité moko ya malamu. Na ça la capé série double face. Série double face, c'est une série moko isa pour permettre biso to yeba deuxième personnalité ya batu misusu bazalaka gentil, misusu misusu abombi bizali naye. Alors série ezo permettre biso vraiment to yeba ndenge ni mutu azalaka. Alors nasa rappel comédie à maman Mungala grand-mère oyo azako s'intégrer à wana poto. Maman Mungala peut vraiment ils ont aidé pe bande ko belé to se détendre mais ils avaient toujours ça fait partie pardon à message ya kolaksa intégration à grand-mère na kat na poto awa. Alors merci mille pour la bande de nyonso o bozalaka toujours wana pona ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube nzamba pambola bino na ba obo s'abonner te nzamba sunga ebele pona ko s'abonner nyonso teza toujours pona ko sunga musala oyo maman Moïsanza ekende liboso na ndenge moko ya bien. Alors merci pe na ba deko obo bengaka tout le temps pona ko encourager musala oyo. Lelo na memeli bino sujet oyo vraiment eza pardon sujet moko ya malamu oyo ezaka na bato ebele bazaka na ba ignorance nango mais lelo na memi pona esunga pe bandeko ebele parce que tozo vivre na kati ya monde moko bato misusu bazo vivre ba réalité moko boye mais bazo yeba te comment ndenge nini akoki ko s'en sortir nango. Merci beaucoup pe na ba ndeko na biso misusu oyo bozalaka toujours wana ebi ke ebele bazaka ba bengaka maman Moïsanza Sanza pardon na bengi pona sujet boye bon nga moko pe na zaka wana nga vraiment beaucoup plus que za inspiré na oyo nzambe aza kopesa parce que yango plus eza important et puis koyoka ezaka bien mais ba misusu ezalaka pe vrai te et ça la ke ekreaka toujours ba polémique. Alors nazolo be sujet moko ya ndeko na biso moko eza ye moko kaka te bandeko ebele pesi basali yango mais eza malamu te ndeko na nga parce que tozo vivre na mokili oyo toyebaki nzambe azali un jour mutu na mutu akoleka devant jugement na ye. Alors eza na bandeko misusu oza na malade nazo parler sur sida bandeko oyo bazwaka sida et misusu azalaki victime ayebi te azalaki nango te mais alingi mobali to alingi mwasi moko mais apesi ye maladi wana mais epesi siko esprit moko ya vengeance ya kopesa maladi na n'importe qui parce que po ye bapesaki ye. Alors eza na ndeko na biso pe ndeko na ngai place ozolanda video oyo émission oyo na kati ya mboka Hollande papa na ngai peut-être yo oza na maladi ndenge oza na maladi wana ya sida ozo se déranger oyebi te ke non nani apesaki yo mais eloko moko tobosanaka na bakati ba vie na biso mutu na mutu azalaka maître vie na ye vie na yo soko protéger yango nzambe azobatela yo yo moko pe soki otie ba principe na vie na yo mabe moko ekomela yo te mais soki otiki vie na yo bongo mabe pe koya. Alors eza encore malade ya sida balukaka yango sida soki efandi nango soki otumoli yango toluki yango te koyela yo te. Eza lelo bandeko ebele lelo oyo azomona kaka mwana mwasi omoni kaka mwana mwasi mosusu akoza na malade ya sida mais azomela bakisi na ye aza na bonne santé mais elingi oloba te ke ntango omoni kaka mutu oyebi état de santé na ye te mbala moko okeye obandi kobima na ye sans même ata misusu kosala baexamen. Voilà, pardon, voilà pourquoi biso baafricain côté wana moi négligence ezozala trop surtout au moins la maman oza na bana misusu mobali na liboso bokabwanaki okutana misusu même na Afrique même awa na poto mais kozala nanu mbangu te misusu ya kosangager vite na relation moko keno ya kosangana na nzoto oyebi te mobali wana état de santé na ezali. Surtout biso africain négligera pardon état de santé à mutu na sens que azomo yepo na eso mutu na en bonne santé alati veste bien to moi si wana tie maquillage bien hein
poudre bien nde aza na santé malamu non mosusu mosusu aza na problème ya cœur mosusu abelaka maladi mosusu ata sida te nyonso to wana ezalaka très important ya kodécouvrir ya koankete ya kolandela nani oyo olingi osala na evi. Alors mpona bandeko na biso oyo bozwaka maladi peut-être maladi na yo nde nauti oloba tout à l'heure oyebaki to découvrir nga namona émission moko ndeko na biso ya Muta Mangala ndeko asi aza congolais oui balakisa na mindele komandeli bakangi parce que apesaki bandeko mosusu ya basi sida mais ndeko wana pa lobi apesaki yango parce que poye bapesaki esalaki nga pasi pourquoi yo bapesi yo mais bato yo ozokende kopesa oyebi te soki bato wana bayebaki ke yo oza na sida ke bandimo ka facile baninga kondimo te mpona nini kotika justice ya nzambe esala te mpona nini kotika te ke nzambe abundela yo nzambe aza nyonso to eza possible epai ya nzambe nzambe aza capable ya kolongola maladi wana a condition ke oza juste devant bato epuis devant nzambe eza nango solution te eza boni boza wana boza ebele bamisusu badécouvrir ke aza na sida akomi na kopesapesa bato parce que ye bapesaki ye ndeko okokufa na conscience na yo na bato parce que koboma mutu eza kaka munduki te eza mpe ndenge eza wana ke oyebi koza na maladi mais mosusu mwana mwasi mosusu oyebi ke aza na maladi akiti alobi te naki olinga mobala na afrique mpo nini mobali wana biso okuti ena na situation moko aza bien te ndeko olingi obakisela ninga mosusu mpasi lisusu ya vie eza mpe ndenge mo bandeko na biso mpe ya mibali ebele mosusu mpe baza ana poto awa bakenda mpe mosusu afrique bamema mpe bamaladi wana kuna biso baafricain mpona nini motema mabe makasi boye mosusu mpo mona boye oza nango mpe na mwasi nono awa na poto telema nde nauti koloba na ebandeli ke vie na yo soki obateli yango ekozala bien soki otia yango na désordre kozala mpe désordre misusu oyo baza na milibo ya bilulalola boyeba ke no sida ndenge eza boye elobaka te ebiso nzoto na oza na maladi ya mokusa ndeko mobali olingi komona mwasi te olingi komona tolo ya mwasi te olingi komona mwasi azala na nsima te ndeko na nga maladi ndenge eza wana ekolakisa ndenge na elongi ya mwasi wana oyo ozomona aspect oyebi ke no akolobaki nga na maladi bamiso baza gentil balobaka emiso oyo kolinge boye alobi ndenge eza boye nga na maladi mais misusu bazalaka mpe gentil te omona emiso ye alandi mbongo peut-être bandeko miso mpe ayebi mpe te ke aa na sida akendaka na ye mpe contrôle te yo akoya kolinga andimi yo boye yo mobali andimi yo boye yo nde mobali misusu okendaka ozalaka miso wana poto omonaka docteur tout le temps oyo kodécouvrir mais elingi oloba te ke non obanda sikoyo kovange bandeko oyo kovange baza bainnocent banga nzambe ndeko liwa eza liboso na biso jugement mpe eza liboso bato wana oyo okosala okokontamine bango na sida justice ya nzambe ezali un jour okoleka na jugement à part masumu na yo okozala juge peut-être na 2 ou 3 personnes opesaki maladi alors bandeko na nga oyo bozali na maladi oyo ya sida boyeba eza crime te ndeko peut-être façon oyo botambwisaki vi na bino peut-être emiso ozalaki mpe ndeko moko neti bandeko na biso mosusu omona boye akuta na mobali moko alingi ye kaka po asunga famille na ye aide ye mais mobali wana aye kovange mpo ye azalaki na maladi azobebisa mbongo mpo kaka abebisa vie ndeko mwasi mais ndeko nanga mwasi soki odécouvrir ke oza na maladi zala kaka honnête devant nzambe zala kaka juste devant nzambe nzambe ndenge aza boye ayebi ke yo osalaki mobulu te yo ndenge oza wana okendaki koluka sida te okendaki peut-être misusu te ke non kodérange mutu te mpona ozwa maladi wana peut-être pasi na yo esali ke bapesa maladi na nko nzambe akobundela yo nzambe akozala na yo nzambe aza capable ya kolongola n'importe quelle malade nzambe aza wana kutu azolamusa kutu mutu akufi mpe alamusi ye ebongo sida eza lokola liya nzepa ya nzambe me bandeko na ngai il faut kozala juste ça sert à rien ndeko même ndeko na biso oza na Hollande oza na maladi ça sert à rien donc ozokaba me bandeko basi oyo emiso oza bolingaka
mibali mususu kaka na aspect olingi kolinga mobali mususu kaka po aza na mbongo olingi kolinga mobali mususu kaka omoni na Facebook boye ba photo ezongala non o mokili bebi mokili tozo vivre eza mokili moko ya ba vitesse mususu eza mokili moko nde tokomi na temps oyo boye eza il faut kozala ekenge il faut koyeba komi batela parce que soko bateli vie na yo lobi te muto ko batela zate surtout ba mama surtout biso ba mama miso za na mobali no nda kote bo divorcer vraiment pose papa moko ke non ya sir pona kozala na bana na yo na vie na yo vraiment il faut ko se maîtriser et puis ko passer na ba contrôle nyonso to ya moto wana santé otuni yo bingai nde na pona bimana yo fona yeba. Et puis yo moko zana boyo que c'est la contrôle pour na peut-être papier wana ezala ba baby sangote que non ba tricher ngote que ya lokuta non parce que même na poto tout est possible et pédisus mais ezali kambo ya mutu na mutu faut combattre la vie et puis ko yeba lisusu que non tango zo sala likambo oyo oyebi que médecin parce que tango za na maladie wana sida même médecin na yo azo pesa yo azo kebisa na makambo susu ba règlement monsieur ozozwa même pas mundele po biso na biso nde tozalaka omona mutu ana maladie azokaba boyebi ke mutu ana neti ndeko yo na Hollande azopesa bato même biso pe bayebi même il faut ko solola na ndeko si on continue de reporter aux plaintes parce que na niveau ya l'état mutu ana na maladie wana eza mabete akoki kolinga mais il faut aiba ko se protéger toujours et loko vraiment o balwaka yango wana ko se protéger parce que mutu so azwa virusité même mutu mwindu bande ko na biso nazolo ba biso peut-être na milliard mindele na ebité so ba vengeance wana pezalaka parce que mutu azaka mutu po mutu so ko sala mona kanda mais yeba ndeko nanga vengeance ezaka ya Nzambe te donc atako otomba ke non ozwa sida emso yeba kate ke non mwasi to mobali wana zalaka nango tika Nzambe aza Nzamba miracle ako ko guérir yo na facilité nyonso et puis za mama kamsu ndenge za boyko za na sida eza crime te eza ka likambu ke non tango zo respecter o ezali ba kisozo mela ozo banga Nzambe ozo zala honnête devant bato yebango oko vivre contre le kamutu muso alali la muka ka mutu pasa kwei boni kutu bata sida mususu ebele mingi baza mais mususu zo mona akufika cancer ibomie akufika mususu mwa grippe moko boyo akufi azaki na sida te pona koloba ke non sida ne ezana ngoloba ka te ke non eza crime moko boyo non mais tant nazo belela ngo boyo parce que mutu mwindu bande ko la biso musu ba osama be misu obozo zwango parce que oyeba kite ba pesio ko vengete parce que dans la bande de colombie même bazar na poto ne na oto ba tout à l'heure au moins la émission akitika na Afrique pour baby ça et belé ba baby si même ba obe bazar na Afrique musu pour moi boy amoni mutu mobile bibali mission a poto asunoli mwasi na bana akitika na Afrique kuna akakuta na mwana mwasi mo yepa nyata na ye et puis mbala moko azuango azonga pe na poto bandi ko baby ça soki oyebi koza mobali moko oza mobulu ya basi yeba ngo ndenge za wana soki ozwi malade ya sida kozala na ona esprit ya vengeance te eza kutu moment nde ya kose repentir ya kosenga Nzambe alimbisa yo et puis Nzambe ndenge za abikisa yo parce que ndenge mutu so ntango oza mobali moko coupe pete oza mwasi moko kale so pete donc maladi wana échapper bino te et oza toujours devant porte na yo pona emisu ndenge za wana ezwa yo mais yeba ngo ndenge za bo ndeko nanga soko zo komi protéger vie na yo donc mutu akobatela ngo ezaka yo moko Nzamba zana likolo mais soki ndenge za wana oza mutu mobala mobulu mwasa bilula bilingalinga mais yeba yango ke non sida ekozala wana mais tango kozwa ngo pourquoi okobanda su ko venger parce que soki oza na esprit moko ya ernyo surtout kale choses à kapete malade ya sida pe ezalaka pe bongo eyaka pe a partir bongo alors soki oza mwana mwasi moko oyebi komibatela mwana mobali moko oyebi kobomba nzoto na yo na asi malade ya sida ekoya kokango kaka boye te bamaladi eza nango ebele mais sida wana eyaka pe mingimingi na motu mpe soki oleki mobulu alors mpona bandeko na biso mosu omona boye motu aza na sida namonaki yango dernièrement nayebi te soki na WhatsApp na Facebook ndeko moko atie photo botala mwana mwasi oyo azopesa bato sida ndeko na ngai bomoni bato mosusu oyo bavanjaka maladi ya sida parce que okomona
yo obandi ko publier photo na ebandi opesa kanga lokola na sambwa kaka wana eza solution te eza soutien te faut koyeba ko apporter soutien na bandeko wana parce que soki bolingo eza te bandeko misu bakomaka na ndenge ya méchanceté na ndenge ya kanda ya kosala makambo azo se contrôler lisusu te vraiment bandeko nanga toza na solidarité vis-à-vis ya bandeko na biso et puis toyeba ke non nzambe azosenga biso amour du prochain et puis bandeko oyo pe oyo bopesa bato basida bosenga pe nzambe molimbisi parce que jugement ekozela bino liwa motu moko aishapaka ngo te. Alors nazo profiter encore kopesa ba mes condoléances na famille Mukendi na les grands combattants papa na biso Albert Mukendi na Londres akufaki sango komelaki biso vraiment esali biso passe komona na yoki vraiment ba témoignage na ye combattant oyo pe bandaki parmi ba de baza kuna ye pe bandaki vraiment ko organiser ba marche makasi. Merci beaucoup papa na musalo sali biso vraiment ndenge okei boye RDC vraiment kozala fier na yo et puis yebango ke non Congo kozala toujours libéré musala oyo sali et kokende en 20 mes condoléances vraiment na famille Mukendi. Alors merci pe mingi na bandeko nyonso bozaka wana toujours pour na soutenir ngai na bosani bongo te couple Mavinga na bosani te FMI maman Ariette donc bakolo résidence libanga ya talo papa Clément Mavinga merci beaucoup na enveloppe na yo ekomaki nzamba pambola yo et puis na bosani lisusu te toza na service traiteur ya maman na biso Ridi Ekofo na Switzerland awa na Yverdon les Bains maman na biso azosala biso service ya kitoko donc Natalo malamu aza vraiment complet maman na biso asalaka ba gâteau anniversaire ya mariage baptême et puis alambaka bien vraiment pour na occasion surtout pour na soirée pour na fête vraiment bo hésiter te pour na contacter maman Ridi même ngai vraiment na kotia on a contact na ye vraiment ils a service traiteur moko ya sika oyo maman Ridi azo mi pesa et puis okozala satisfait na fête na yo okozala jamais déçu avec maman Ridi Ekofo. Alors to posani te ta on a ko le service traiteur na moni bongo soirée Saint-Valentin ya femme actuelle le 17 février à na Switzerland na Genève. Alors ma femme actuelle la moni bongo ma maman la biso boza ebele basi kitoko donc femme actuelle baza basi oyo baye ko lakisa biso ke non moi si fois à la toujours wana na kati société donc azo zo ba rôle nyo surtout ya malamu ezate ke moi basi ya lobby te to la ba papa te mais femme actuelle azo lakisa travail moi si faut qu'on bouger faut qu'on la toujours intégrer. Alors bazo organiser les biso soirée wana le 17 maman monga la pa kozala wana na comédie na ye et puis à ko remettre cadeau na maman oya ko bina bonyoma jour wana maman monga la ko pesa ye cadeau vraiment ya biloko belé ka ande bomona ki maman monga la kisa ki ba savon noir et ba nature secrète ba dou ba oui maman oya ko bina bonyoma parce que jour wana ezali jour ya esengo botala ka ba femme actuelle ba bomisa vraiment nyonso malamu ya kitoko et na bosani lisusu te ko remercier lisusu papa Camille ozo sala ke bilili ezala malamu donc on a le toujours que no kolo masolo papa Camille azopesa biso toujours ba image et puis ba émission malamu motema maman Moisanza. Alors merci beaucoup na bosani bongo te lumière nzambe agroprodre lumière nzambe na Fribourg yo pe bakolo ba image toujours papa na biso agroprodre donc bambote na place ozali na bosani bongo te Didier Dadi forme sur esimbi tala kaka Didier Dadi forme a osimba masolo jour wana na femme actuelle na Genève. Alors vraiment tout ça déjà à là avec Didier Dadi forme Chore Simbi na bosani bongo te tantine Anne-Marie Di Benga motema ya Di Benga na Switzerland bambote mingi et puis na bosani lisusu te kopesa lisusu ba merci mingi lisusu na mama na biso mami Ifomba na Allemagne kana na ngai merci beaucoup nzamba zala na yo et puis boza ebele mama Nicolas lingi bino mingi merci beaucoup na papa na biso na mama na biso boza na kati ya groupe ya WhatsApp sungandeko merci beaucoup vraiment na solidarité na bino boza ebele na lingi bino mingi na bosani bongo te mama Christine Maëlys Christine Baitonge bambote place ozali mama Annie Watela na Italie bambote na yo Keren privé bambote na yo place ozali ma chérie
Alors, na bosani lisusu te Seruta Sera Moto ma Michael Mabilama na Allemagne bambote place ozali. Alors ezalaki bongo maman Nicole Moisanza na lingi bino mingi tokutani prochainement. Et puis na bosani lisusu te kopesa lisusu bakuku na ngai na mama na ngai na kana na ngai Bibiche Mokolo. Maman Nicole Yefa Moisanza émission kitoko Sokende wapi Charles Koto Dieudonné Imambe Alino Kobo Naela Kotie Claudine Kinwa